jamais été crucifié. Mais baboma ye likolo a poto. Baboma ye boy. Na nzete moko boye batie boy. Likolo a poto na bakomi motif à condamnation na bakoma motif la condamnation quoi ni. Bakoma ki il s'est fait roi des Juifs, c'est-à-dire il s'est fait Dieu. La femme samaritaine na puis azo mona yenani Messia. Bato surtout ba mona Messia sauf na Manchester ba mona Messia te. Voilà pourquoi Yesu azo sa Pilate. Pilate a lobi azo funda yo. Bazo ninga ba boma yo. Ngana ko libérer yo. Pilate Yesu a dit Pilate a lobi ozan autorité moko likolo na ngate. Bokonzi na ngeza ya mboko te. Na bokonzi na awa na tinelo ko moko te mais bokonzi so na ki bokonzi mboko ba ange na ngaba yebara ya eloko ngeza la te. Pilate a dit ozolo bananga ndengo wana. Alobi ngana ozan autorité moko likolo na ngate. Yesu a tuni Pilate a tuni yo ozan nani est-ce que yo zali nzambe ozali roi ba juif alobi tile dit. Ce que le passé François azobuka Yesu aloba combien de fois kaza nzambe. Na parti awa na tangelo 3 fois et pas Moïse a yebisi bango je suis et pas ba juif awa et pas ba pharisien a yebisi bango que Abraham avant qu'Abraham fit je suis donc je suis wana yangwana komba. Mais comment nzambe je suis? Oui, so ça na révélation problème à bateau to yambi bango ba na révélation te comment nzambe za je suis. Comment les a Yesu te? Comment Yesu na lingala comment les a je suis te? Comment les a je suis? Tant déjà se présenter que je suis et nous va yende mosaïse likolo nancé. Donc plus de 3 fois Yesu se présente comme je suis, comme il est créateur il y a univers, comme il est nyoso pe ayem si Pilate alobi ngainde je suis, o lobi yango na munoko na yo ngape na za bongo. OK. Très bien. Merci beaucoup papa. Sikoyo koto wana to comprendre. Sikoyo koto zo loba kende aza fils de Dieu te wana pe o memeli biso susu mwa bulu yeke. Pour biso to yebi kende Jean 3:16 alobi que Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique. Donc, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, point mais qu'il ait la vie éternelle. Aussi, en passant, bato Manchester, bazon di mana bangon zamaye sur le cola sauveur, bazon di maye, ça te bazon di mette, bazon di le cola messi. Mais ce qu'on sangisi que aza moi na nzambe, au pengui. Ah, on est-ce que c'est le cas si. Merci. Au monde des abos. William. Est-ce que yo boya oyebisa William ke yo ozana yo okoyebisa nani roi Charles lelo ke ozana yo roi te moza mwana ozana prince. Est-ce que on sepela na yo? Ba on sepela na yo? Ozo kitisa ye non? Hein? Tant que yozo lobake Yesu azali mwana nzambe ozo boya bon nzambe na ye parce que ya je suis. Et puis yemoko avant d'ici ba juif mbalebele na pesi bino ba verset awa azo bisa bango que je suis. Abeteli bango masolo abi même Abraham avant botama ya zalaka ya za mukeli ya nyoso tu. Soko yozo kitse point. Tokiti si etezandenge yo lobi ke nzamba jouaka 3 rôles. Donc azalaki anase, azalaki lokola fils ayaki po oya kondima na epa na ye azala sauver. Yango to solo bakaza pona na nzambe. Ayebisi Philippe alobi Philippe banda kala to vanda na yo awa oluka tata oya moninga nani tata nenyo moninga te. Siko olingi siko aloba na munongo ni po bo comprendre ke yende za nzambe azobisa bino fu bo benga ye bo vanise na kiti na bokonzi ya nzambe. Te kota bon nzambe. Omoni tanga mobutu wa. Biso kolita na mobutu nga la ta cravate te po bana na botama na se ya mobutu et la biso la ti cravate oza mutu mabe ba okanga yo na tika la ta cravate na vi na nga la ta cravate ata 3 fois te na yebite ba kanga ngote parce que naza mutu botama na mobutu c'était mais na botama na régime mobutu loi ya la gibongo donc biso pe toza bana na nzambe basali na nzambe to botami na se ya rien ya je suis nde aza nzambe mozalisa likolo na se soko longoli e comme ne je suis obenye mwana na nzambe ko kitisi comme blasphème tina pe o ba yuda ba bomela kiye ba tie motif à condamnation na ye parce que balobi il se fait égal à Dieu ba boma ki e po alo mutu yo surtout azo telemela bon nzambe ya Yesu akeli felo ko talo la te ana ba démon faut aller na délivrance. Wow. Papa siko zela non. Siko côté wana siko mutu oyo azondi make abonzambe anziambete il faut aller kana délivrance. Bongo siko oyo azondi manenga nazo kineka côté ya Yesu Masia mwana na nzambe. Po ye moko tangwa yaki lokola fils
ke bao bakondima ye bazwi lobiko kasi 1 Jean 5 20 lobike ayaki po apesa biso mayele et puis na bapassage na ye nyonso tu baverset totangi azopesa bino mayele azopesa bino bendiske ye aza mwana te me ye aza nde jésus ye nde mozalisi ya likolo na se ayebisi bango ayebisi pilate alobi ya bozwa temple oyo botonga ngo na kobuka ngo après 3 jours temple azako lobela nzoto na ye abi après 3 jours asala nini akosekwa et puis après 3 jours asala nini asekwa en réalité Yoshua akufa te wana eza mateya mosusu lere akendaki 3 jours akendaki na se kodélivre bato tu oyo bakufaka na ntango ya Noé na baboyaka kokota na masuwa ya Noé akufa te akendaki kosala délivrance akendaki kodélivre bato asa mabele 2 Pierre moto azorévele biso wana mokolo yali na kofongola donc atikala jamais kokufa eza qui perd gagne oyebi qui perd gagne soko poli nde oganye naka yesu ezaka bongo bwakanga parti obwaka eza na mutu moko abwakaki bakobwaka ekota mikwa Élysée mutu Élysée akokufa me mikwa wana esekisi mutu omoi nga ndenge azalaka boye lingano nga te boyano ngai bwakanga me kotoko nobwaka ngai yesu asani aoyamba ngai donc eza très important koyeba ke kombo oyo bobengaka Jésus eza kombo ya démon vrai kombo ya nzambe eza Jésus ngale nasambelaka yesu Jésus te nasambelaka Jésus mozalisi ya likolo na se papa Salomo Bible yango ezaka moko nde ezolobaki ba sataniste babongola yango siko eloko nini ezosala ke kote mosusu ndima kote mosusu ndima te po na verset oyo totangi ya Jean 14 banda Philippe azolobaka Jésus Bible po bi Jésus lui dit Jésus lui répondit siko yo koto nozolobaki eza Jésus te eza nde Jésus siko ndenge ba kote mosusu ndima Bible kote mosusu ozo ndima te koto babalusi yango na lebisaki yo okena acte des apôtres 8 balobi Yesu ye moko azobisa ba disciples bobima nanu te vous allez recevoir une puissance cette puissance là c'est une personne c'est Dieu qui viendra en vous révéler les choses alors tant oza rempli la puissance du Saint-Esprit abandi ko tali soke ngale na komaki tant na tindaki basali na ba koma po Moïse akoma ba oui Moïse akoma Pentateuque akoma 5 livres na kati ba livre wana yemta koma mais Jude a commis un livre moko, a commis un feuille moko, a révélé biso ndenge nini et bemba Moïse va wele la kia onanani, Satan na nzambe va wele la kia. Révélation après ça biso ka ngwana. Donc makambo nzambe za makambo ya esprit. Parce que ce qu'on a révélé au Royaume, net ngale na tanga la Bible, nazo tanga ngondenge batunsu ba otanga te ba pasteur François ba otanga Bible lokola kwa kuna kalao. Ngala tanga la Bible lokola parole ya nzambe révélée. Tant on a révélé, nazo a côté ya makambo o ebatama, nazo bimisa no ba révélation. Par exemple, on sabino bateau bazali affermi, bateau ba yebi nzambe vrai combo nzambe za Jésus. Et ça n'a jamais Jésus. Ils a Jésus. En tout cas, tous les ndeko moko a Rola Kalonji alinga intervenir. Na ebite ndeko Rola ozobenga biso wapi? Benga ya pesa yambaye. Ko intervenir na numéro nini na ebite ceux qui ont tozo benga papa vos côté la biso numéro s'il vous plaît. Pasteur François pazo benga to yamba pasteur François. Benga. Papa avait badoyoka wa. OK. Papa Salomo yo continue ko expliquer biso. Donc Congo ya nzambe ya solo ezali je suis. Banda lelo. Docteur François Shalom. Shalom. Okay. Yes, I'm fine, Papa. Toza live. Ah, on va intervenir, Papa. Sorry. Okay, no problem. Oh, because I was waiting for the link and then I didn't see the link. Ah, okay. So ito banda ki déjà live banda kala, Papa. Oh, sorry. Siko so coach au monde en Betine le link. Merci beaucoup. Ok. Toza susuna ndeko de la ba otela biso numéro ndeko Rola obenga bena komelo numéro benga na WhatsApp. Un instant 074 66 38 10 16. Voilà ndeko numéro yango wana 074 66 38 10 16. Benga biso comme ça ou intervenir. Toza awa na ndeko na biso Lino LB alobi
Dans Matthieu 16, 16, 17, Simon-Pierre répondit, tu es le Christ et le Fils du Dieu vivant. Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Donc, pourquoi n'a pas refusé qu'il était fils de Dieu? Mais c'est simple, c'est simple. Ndeko, comment on a Lino, abi Lino. Ndeko Lino. Yeah. Nazolo baboy. Bible, ba changer ma solo. Ok. Na place où on a tiré jamais ko lobake. Tangana alobi nini? Alobi dans Matthieu chapitre 16, verset 16 à 17. Simon Pierre répondit, tu es le Christ et le Fils de Dieu. Donc, c'est là, pardon. Simon Pierre a tiré jamais ko lobake, tu es le Fils de Dieu. Alobaki, j'ai compris, j'accepte qui est tu es Jésus, tu es Dieu. A tiré ko lobake jamais ne moi. Et puis Yesu a répondre que ezali esprit ya Nzambe mutepe sur révélation ici. OK. Bango va changer ma solo. Na biso Bible ba koma makamobele. Ah kutu papa zoni nga ko changer Bible. Azoni nga kolongola côté o ya Sodome et Gomorrhe po ba pele ba zo pe sika. Ba ko changer Bible. Dai ba Bible Nicolo ko ya ba changer. Ba tono le Jeva va changer Bible. Chora kwetu un aventurier à Paris a changer Bible. N'importe qui a ko changer Bible. Bon, l'île a continué sur le Matthieu 3 11 17. Et voici une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Dieu lui-même le confirme. Alors pourquoi Jésus n'a pas refusé? La voix là n'a jamais dit que celui-ci est mon fils, non. La voix là a confirmé que ça c'est Jésus, c'est Dieu qui est descendu sur la terre, c'est celui-là. Donc ça la version va changer. Okay. Même Yesu ma papa maman. Ndeko nanga Yesu yemoko azo yebisa batu ke yende nzambe. Oya moninga moni tata. Azo beta secte partout azo leka, ezala pas Pilate, ezala pas ba pharisien, ezala pas ba yekoli na ye. Azana message kaka moko ke yaza nzambe. À part nzambe yende Jésus. Oui, parce que ayaki kasiko révélé na mutu. C'est ça. Maintenant ayaki pendant qu'il est là pona mutu azwa lobiko esengela kitandimelo kwa nzambe sengela kanzimelo kola mwana nzambe. C'est ça. Toujours la kimia. Ok. Yesu ayaki pour ayako révéler Nzambe pour sauver Moki. Ok. Et na 3 ans ministère nae partout azoleka azoyeb sabatoke yaza Nzambe. Ok. Siko batu bazako ko boya ko yamba ye kaza Nzambe parce que Yesu na elongera kitoko te. Esaïe azolobango. Et puis Esaïe 9 Esaïe 9, un fils nous est né, un fils nous est donné. Sur ses épaules reposera quoi? La domination, on l'appellera Père éternel. Esaïe déjà prophétisé à Bandakala. Abi moi na moka kobotama. Moi na komone Père Emmanuel, il sera le créateur. Le créateur n'est à Robotama, na ser mokila koya, mais à Père éternel. Esaïe déjà prophétisé. Oui, on a exactement papa. C'est une condition répondre bisonano. Marie a coutume de connaissance Marie azotuna yo kasi version ni ozolobake baloba Yesu Masi ate lokola fils de Dieu version ni. Mais la pesibino li solo ya yena Philippe na Jean 14. Te koto zolobake Jésus eza combo démon eza combo na ye. Maria muto azokoma Bible azo changer l'air bazolonga papa lobi akolongola makambo ba PD. Bon mona suma kama Sodome et Gomorrhe te. Biso génération to kolenga ba génération ko yakuna so Yesu ayete ba koyeba masolo wana te. OK. Et c'est ba koyeba ke balongola yi Bible. Hein? Ba koyeba te. Donc Bible ba manipuler ngo ba changer ba masolo parce que Bible ba décider ba changer makambo nyo surtout ezali ba catholique. Ba catholique ba sabela nzamba solo te. Ba franc-maçon. Ok, c'est quoi papa? Yebisa biso condition pour na mutu azala sauver ezani. Et là simple. Nala uto betela bino conversion nanga. Na ki mutu mabe, na ki brigand, na ki mutu yo azokota na ba banque ko scroquer ba mbongo, to buka ba magasin, na ba poto tout temps to jeune parce que na ki poto na 22 ans. Mais tant on a kutani na Yesu, na yambi Yesu na tika. Na zako zo basa na zo basa tout na yiba ka souté. Moi ndo tozano bo. So ko esi porte-monnaie no aweza na mbongo na obenga se belinda yaka. Mais tant akala, so yo na moni bo na 8 chance. Vous comprenez? Condition ça kaka ko yamba Yesu ko renoncer ko se repentir. C'est tout. Se repentir parce que la kamonde pour mutu mo pas olanda biso peut-être okipe aux l'occasion pour na ye ayamba Yesu Masia okipe osunga ye papa. Siko omoni nde tozaboye. Yes. Batutu ba kota lola te. OK. Nzambe na prédestiné na yasa pona bana ba kokota bana ba kokota te. Na moni même
je crois na bateau ya mbagi moko ba obeta lisolo ya mutu muyibi oyo akonta ki brigand wana mais brigand wana sango malamu ezalaka nanu ndenge ezotema lelo na ba internet te banite ya yebaki makambo wana nyonso toi ayebaki ndenge nini Yesu aza Nzambe pe ayebaki ndenge nini Yesu azonga aleli na ntango asuka alobi kanisa ngai na renouvellement ya nini nayo ntango oya mpona kokontinue zwanga c'est-à-dire eza na bato mosusu bayebi Nzambe bakokotana baloyenge mais na ntango ya Nzambe na prédestiné na ye mokolo asuka eza moto mosusu avant kufa omona 2 minutes avant kufa ayambi Yesu donc alaki moto ya masumu zwa moto lokola Mobutu c'est ce que vous voyez, mais balobaka 2 minutes avant qu'on faisait un évangéliste, c'est Yesu. Ce que ça solo. Imagine-toi ce que ça solo 2 minutes avant qu'on fasse Yesu. Mobutu le ça. Na répondre à prendre. OK. Si ko papa yebisa ataba tunyo sotende bako yamba ye ba ozala sauver, mais à ceux-là oyo baza déjà prédestinés, ceux qui azana besoin siko ki ayamba Yesu. Prière nya ko salobie osunga ye pona ndeko. Bato bali ba yamba Yesu. Bala ndanga na prière. Kolo Yesu. Ozali je suis ozali oyazali ozali mokeli na nyonso na ndimi na tambusaki vi na nga na loyenge na masumu na lokuta na sengi pardon limbisanga kota na motema na nga régner lokola Nzambe pe mobikisi tobondeli na kombo ya Yoshua Amashia amen sili soko la ninga prière wana et s'il après bandi ko landela les 10 commandements koyibate kobomate kokosate témoignage ya lokuta te kolulelo kwa mutu te oza un problème na Nzambe te. OK ndeko na biso Maria azoloba na biso abi siko makambo oyo zoloba ndeti ko Yesu Masia aza kombo wana Jésus eza yango te ba transformer ki ngo balingi siko référence pour ba vérifier kasi alobi we need verse to verify what you are saying. We are here to verify what the scripture saying. Already give the scripture. You can read which scripture did I give? John 14, 1 to 11. Telling that people that I am. The guy was talking Exodus 3, 6 to 14. He's telling Moses that is I am. God is I am who I am. As well as Moïse alobi nazali oyazali. C'est ça le verset en moi. Yeah. Alobi verset oyo ko vérifier que Yesu Masia aza mwana na Nzambe te. Mais c'est ça Exode 3 banana 1 na 14. Lisolo ya na Moïse. Tanga sikoyo lisolo ya ye na Pilate na Jean 18 banana 1 na suka. Tanga sikoyo lisolo na ye na ba pharisien na Jean 8 banana 1 na 59. OK. Donc Yesu Masia yemoko mutu azoloba donc réponse nazo pesa pasteur François na ba version misatu Yesu azo se présenter lokola Jésus lokola Nzambe lokola mwana na Nzambe te lokola Nzambe na Exode 3 bandana 1 na 14 na Jean 14 bandana 1 na 11 na nini na Jean 8 bandana 1 ti na 59 na 58 52 azo yebisa bango ke ye aza Nzambe. Et puis susu na lisolo ya ye na Pilate na Jean 18 banda na 1 na suka azo yebisa Pilate ke ye aza Nzambe. Azo yebisa Pilate ke aza na royaume na ye. Azo yebisa Pilate et puis motif ya condamnation ya Yesu ba condamné pour il se fait égal à Dieu. Motif ya condamnation ba kenda ko boma ye po ayiba kité. Bakangaki na mwasa batute azaki escroté babomi ye kaka po azo yebisa bango kaza je suis aza Nzambe. OK merci beaucoup Nzambe apambola yo kokoto oyo moni Maria azo comprendre te alobiki esika nini Yesu alobiki aza mwana na Nzambe te yosko lobaki ke wana eza par révélation te par révélation te na Jean 14 bandana 1 na 11 les baso na Philippe Philippe a sengi il accepte son papa cela nous suffit alors si Philippe abi ngana tata toza moko ngande tata yeyo soko moni tata ngayeyo ngande tata ngayeyo ye ntazolo babongo azoba ngande Nzambe azopsa Philippe et pas Philippe et pas nani ya Pilate pe ayebisi bongo et pas Moïse ayebisi alobi ngande ngande je suis et bandeli pe ngai suka ezanga Yesu ye moko mutazolo
kasi ntango ayaki na mokili oyo papa ndenge nalobaki avant mpo nga na ningo bandela réponse wana olobaki mpo marie ayoka ntango yesu ayaki na mokili ayaki ndenge olobi nzambe azojoue 3 rôle kona se awa ayaki lokola fils ke oyo akondimela ye asala nini abika yesu asala ndeni meme marie atikala kozala jamais na zemi fongola biso papa ninamoni mpe tokomi na tozoshite na biso fongola biso kakota na moke parce que zemi mobali moto apesa yango oyo azalaki vierge azwasemi ndeni bazwaki mwana batie na libumu ya molimo ya nzambe c'est ça soko lobi nguya molimo ya nzambe seke molimo ya nzambe moto esentaki ye bon molimo na nzambe nguya na ye nde etiaki mwana wana balobi Esaïe 9 azoba un enfant bakobenga ye père adorable akozala miséricordieux akozala miraculé ndenge abotemelaki c'est ça Esaïe asalaki prédiction nango ozomona alobaki ndenge nini akobotama akozala père éternel bakobenga ye Emmanuel elakisi nini Dieu parmi les hommes soki oza na barévélation wana bapaster oyo tu baleki awa bakomituna bakokomitungisa te bazalaki problème omoni problème ya nini na mama nzambe omoni makambo oyo mama naoloba ngo lokola mosakoli soki bato base repentir te baowelaka koya kolekana na bamission moto mosu akufa en pleine émission aoteya buzo bazoteya te akufa en live boy siko papa eloko ni esalaka ke yo yebake yo ndoza dans les bons bango nyonso baza dans les faux mais le Saint-Esprit na comportement na bango na oyo baotatola soki déjà moto azotatola aza sauvé te soki déjà moto ye moko ça fait plus de 7 ans tatolaka aza sauvé te il faut oyebaka aza sauvé te voilà en tout cas likambolo kita grave nazoyebisa omona moto andenge alukuta afingaka bato mais quand osalaka émission papa wili aleki oyebisi atei bien te ndenge ofinga oyeba te alobaka aza mosali na nzambe ngaka nayebisa ye mokolo moko nayebisi ke atindeli nga émission nayebisi kotindela nga su te afinganga mabe naza na bodioso natindeli kondima te donc moto mosali yango naosenga na bana oyo omoni nga nde na boye so na sali erreur ngana na bana 5 na 3 na docteur na bana 8 na papa ko finga eza zela net nga sali émission na fingi na oyo ko afinga yeba mais la vérité mon ngane na non kindokeza injite kindokeza esprit oyo il faut ba délivrer mo bandoki ba ali natanga lo bandoki baza na Manchester otanga point na banda kuna bango na yebi bon problème ya linga mon ngane na babo bana nanga so no sa mabe ba hotel me na dika ba ndengwa papa makambo so les bien te bana musupe fubo peksa batata na bino le bazo na ba TV ko lo makambo zanga tina fubo hotel me la yi po bozanga papa kana nzamba ko beta po omonenga na compte na ye awa lelo jugement nzambe bandi na bato tout ba sa be ba frapper oza voilà nzambe azo le kumba siko pona yo zo mona ke re pona bango ba bazo mona ke mais puisque bande nzamba benga bango te bande bandeli baza na esprit ba pharisien baza ba petit fils ba pharisien ba bato ba yebi nzambe te bato baza destiné pe okelo la te bali ko freiner bato ba kelo la te ba biki na nzambe te. Ok, pesa siko bato message moni peuple de Dieu o balandi yo pesa bango message na temo ndenge makamnyoso o esalami awa na nzela ya temo o parce que yo za jusque là na mona ki pe bato mi balé pe babenga ki bango be pe bangi baleka. Mais pendant week-end ou semaine où on dit to clôturer na yo lobi to ko le kana prophétesse bela meya ko lobela makambu mususu ya le ministère des femmes n'existe pas yepé voilà dans la raison bisou maman ministère ba Césarate so moi ça zo ba bongo nzamba pangolais ko yo okoloba nini na 3 donc to bandaki na docteur François papa Hervé papa oui na yo moko makambo nyonso boyo pona yo okoloba nini message no pesa na peuple na sina lobi nga za suna ikambo lobate na yebisi bango ke ba peuple de Dieu na yebisi bango ke batwana nyonso misato balekaki babunga nzela botia bango na ba prière parce que ba yebi makambo na nzambe te et fi botia bango na ba prière pour te bazongela sosa ba erreur bango te. Moi je crois que matea oyo normalement si j'ai peu ko clôturer on le bato soso ba yeba monde to abo tozo ko luka sujet ya kotea bato ba kota na bokonza likolo ba discussion o boye boye na mutu atikala na ndenga yebi
soki aboyi koyoka ke baboyi na bango kondima ke yesu aza nzambe batikala ndenge wana bakozika na lifelo bango moko mais toteya sango malamu tozala makambo ebele ya koteya bato ebele bakenda na église babongwami te bato ebele bakenda na église lelo oyo na église lisumu oyo eza ma lisumu balobela yango te mais likambo mosusu eza lisumu te bato bacrée yango bato mosusu babio neti nga nde tozosensation nake omela vin nanga mais bato mosusu komela vin eza lisumu mais ndoki azokota na église baomona yango normal or bible eza claire nzambe aza contre basoulard mais nzambe aza contre babiverte soki omelaka verre moko c'est pas un péché oza comprendre bakomisi likambo eza lisumu te lisumu oyo eza lisumu bakomisi yango bolamu. Mais papa peuple déjà kobika ndenge ni déjà bino moko boza na bulu yeke bopo o eza ba bulu yeke bino moko bato yo boza censé ya kokamba peuple ngo ba berger de ba bengaka mais bino moko boza na bulu yeke est-ce que yebisanga peuple ngo akobika ndenge nini o christianisme bulu yeke banda lelo te même na tango ya Yesu e banda ezalaka bon po Satan Bible lobi ya mutu moko abimaki na butu ake kolona tango ake kolona moyini ne baloni ivraie. C'est-à-dire toujours que la semence à madame na ivraie, laissons-les croître ensemble. Natang la moisson mondiale. Comme église la moisson mondiale la sani. Bilanga suka. Na bilanga suka bakoya ko kata nzeta malamu ekei na repos. Nzeta mabeke na moto. C'est ça, tout ça qu'on attend ya na moisson mondiale. Moisson suka nzamba zo ko sala récolte. Na récolte neto kolongola mabe na malamu mais pour le moment toujours croître ensemble. Mutu mo akopekisa bango ezati. Baza na mbongo na bango, baza na bapositeurs bango, baza koteya mateya na bango, ya kopemisa bato mais biso nde toza wana etant que ba sentinelle soto moni futo wa kozonga. Mais bato oyo nyoso baleki awa baluka nzambe. Parce que so bayoki nzambe te nzambe ko frapper bango. Te bango pe ba lobaki yo po luka nzambe. Mais ngana na raison, ngana na tort. Ngana na révélation, bato ba yebi révélation ba yebi na lobi makambo oyo eza na nzela. Na bi oyo na soutenir makambo Yesu, bato na ba version Yesu so baza nzambe. Na pesi ba ngo. OK. Donc pour na yo relever défi. Bien sûr. OK. Batanga sous Bible mais batanga ngo lokola kwa kuna kalaote. Batanga ngo lokola Bible nzambe, bazala délivrer pour ba comprendre les critiques parce que et pas na bango za voilé. Ba otanga be wa monati. Ba version ba so batanga ga mais ba ko expliquer monter. Voilà. Bon, Bible peut le dire que nous connaissons tous en partie. Peut-être que on va expliquer en gros un niveau de connaissance. Voilà, nzamba zolokum pesa biso lilobano asuka papa poto komi na biso vraiment na suka. Nzambe apambola o mingi vraiment na o nyonso o eleki awa Francine alobi Jésus na hébreu nde Yehoshua. OK. Merci beaucoup pasteur Willy na moni akoti peka sikoyo mais bolimbi biso to komi na suka. Boko bandela émission après pesa biso le basuka bon conseil na pasteur François so vous êtes capable ya retenir ba débattre ko lancer ba défi parce que c'est regrettable que yemo ka na plateau et puis mbala sima so ça sur le wana na Hollande monter parce que na zo croire Yesu donc un homme de Dieu c'est celui qui soutient sa parole. C'est celui qui respecte sa parole. Alors, un pasteur, il devait être là. Mais à Kimi. Kimi, il y a le bas qui était que plateau, mon corps. Non, il était imposé. Ce qui m'a dit défi, batchaka, 2 personnes. Il y a un ça va tout le taper ça, la musique. Donc, na kotika likambo, pour comment il y a défi. Donc, à partir de là, je vais m'occuper. Papa ndengo sali boza est-ce que c'est quand important que vous a plateau mo ndengo sali bien sûr o yepé o réponse parce que on inviter mutu tant on inviter batu eza ko la yo inviter ngana ndaku na yo ngana yeyo kimi c'est pas bien ato otike nga biloko olia na mesa mais yo zati et c'est ngana ndaku na ngana sa biloko olia il faut ouais ba so mutu yo olia na ndaku na yo akufinza la te ayo ça le plaisir parce que na ndaku ne peut bien ali. Voilà, merci beaucoup. Donc, message est commis, docteur François Zanaline, Ayokio, Nzambe apambola o mingi, papa, vraiment, nga eloko na kolobaka ke, nazo ke ko continuer ko bonde là, parce que hasard et pas Nzambe ezala raté. Nzambe sala kamaka munyoso na tina, parce que docteur François azana doctrine bandakala andimela kan Yesu Masia lokola. Mwana nzambe kasi lokola nzambe te mais biso toyebaki yango te mais loko nye esali ke aya koloba ngo boye topesi d'abord pe merci na papa JC yala la Venix TV pour à partir émission na rafraîchissement
na thème oyo qui est Christ nde et bimisi makambo nyonso tu oyo. Moi je bénis l'Éternel parce que na makambo ka ndenge to sala bonde na zoloba Yesu pe azozwanguka lokumu milimo pe ebika kaka boye batu pe bazwaka ba délivrance boye parce que sika nyonso kombo Yesu etangama bilembo etikala kapo Yesu azali kamwa Yesu azali sekwa Yesu azali kimia Yesu azali sengo Yesu azali lobiko azali nyonso tu ye aza mwinda o ezo ya kongengisa ba vi na biso bisika molili ezali molili wana eza kokweya nguya molili ezo sila parce que Yesu aza kotombwa ma ye azo ya kongengisa vi na biso na bondeli ete mutu nyonso tu oyo landi programme oyo du début jusqu'à la fin pe oyo kolanda ngo sima na bondele ke nzambe wana a continuer komi monisama na vie na yo bien aimé nzambe azalaka nzamba full te nzambe azali nzambe na yo moko ndenge toza alobi tozokoma avril donc au traverser boete butu oyo sans que on luka nzambe makamba boete ezo salema mutu oyo aza na révélation il faut ayeba kotanga toni ni tozala ngo pourquoi ka makambo il faut salama na ta oyo. Alors, yo na kwena yo kota kende koluka nzambe dans le lieu secret, kende kotuna nzambe ozalaka nani? Est-ce que oza mwana na nzambe? Est-ce que oza boza tuna nzambe mituna, celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur. Donc tant yo koluka nzambe na kuku, nzambe komi monisama na vie na yo. Ituna ye azana ni pona yo a se révéler na vie na yo. Amen. Dieu nous veut de relations personnelles. Zambaza nzamba full te. Zambaza nzamba baboti na yo te. Zambaza nzambe o ya Manchester te. Zambaza nzambe ka ya Abraham te. Yo siko luka na yo nzambe na yo azalaka nani azalo lenge nini a se révéler ka lenge nini langage na ye ezalaka lenge nini banzela ne ezalaka lenge nini. Zambaza na besoin na yo o yeba ye azana besoin na yo a se révéler na vie pour abikisa yo azana besoin ya relation personnelle intimité wana ya yo na ye soko zolandaka banzamba batu ya ba église yo ya baboya okomi ye bate tina no na mokilo eza nini oko comprendre makambo te kota na bozindo luka nzambe kotisa intimité wana na nzambe po nzambe abikisa yo nalingaki na pesa conseil émission eza yo émission oyo eza mpona bato mangala il faut opona ble bato bazoya so baoteya bateya na lingala soki mpa baoteya na lingala te baoteya na français émission eza toujours na français mais soki bozosola émission yo ozoba lingala bango bazorépondre na français eza bazorespecte même plateau na yo te eza émission ya bato mangala so bayebi balingala lingala te baya na bainterprète mais eza te baya olakisaki minene ke bayebi biso toloba bafrançais toloba balangue mosusu mais tant tozoya mpona communauté na biso ça doit être na lingala. Okay. Merci beaucoup pour notre conseil. Moni ndeko wana eza pour ndeko ya febo tshebe yaza mwana botama awa aza vraiment na facilité à s'exprimer na lingala mingi te à s'exprimer. Même pasteur François auto lo bana lingala mais émission bien lo bana bien te. Auto so. Mais yango to ngai na lo bana lingala na permettre qui à s'exprimer na langue oyo aza libre aza à l'aise. Yango s'exprimer qui nango menga na loba ki na lingala. Ba ba te ata na chiluba ata na swahili to. Merci pour notre conseil. Nzamba pambolo mingi papa, c'était un grand plaisir ya koza. Non non, on peut se merci. Merci. Nana yo tebeta toujours bien. Na sepeli susu awa koya susu pa ndeko na ngai Hervé na sepeli mingi nzamba pambola. Amen. Merci beaucoup. Bisika maloba ya nzambe bimezon ebele pour la gloire de Dieu pour batu ba continuer ko pambola au nom de Jésus. Merci na Fouara TV. Azo pesa biso ba plateau ya koya koloba de la part du Seigneur. Nzambe pe ya pambola e kaka ndenge nzamba zo se glorifier pe na vie na ye na kombo na Yesu Masiya pona ko contacter biso ko leka na émission pona sujet surtout benga biso na 074 66 38 10 et 16 okozwanga moko BBL oya ko participer na émission BBL Étoile Salvatrice fait parler. Voilà, que Dieu vous bénisse. Topesi merci na sponsor na biso oya zo sponsoriser biso. Te ya za na système cash toi le biso na kombote. Na système cash toi nzamba pambola mingi. En plus dimanche oyo toza na mama na biso ya madame Timothée akoya côté ya biso na église Logos ndekoza na kaso sangana te yaka to ya koyoka mabomba mi oyo mama na biso auti na Angola ayeli biso de la part du Seigneur. En plus na mois avril le 22 le 23 avril église Logos se organisé journée 2 journées à Pâques, donc ekozala bongo pour la gloire du Seigneur à l'occasion ya mois de Pâques. Toza bongo na prophète Aaron Kimbati akouta Londres oya kamba bongo église ya Alliance na Londres kuna
akoya mpona kopambola biso na ye moko apôtre Alexandre Bikoza Loli visionnaire ya Logos bakozala wana mpona kosolola biso sur la Pâque korapele biso lisusu Pâque wana oyo esalaki Yesu akufa sekwa mpona biso lelo tobengama bana na Nzambe bien-aimé oya na numéro 5 premier road Chitamil Manchester M8 8HH na partir ya 16h donc samedi le 22 eza na 16h pe dimanche le 23 ezobanda na 16h bisika nyonso ekulusu eteyama bilembo etikala bisika nyonso Yesu ateyama bilembo etikala wana pe papa avait akoya na débat lingaki débat na ye oya kosa débat tokobenga yo tosa programme. Voilà, merci, c'était la vôtre BBL étoile salvatrice et que Dieu vous bénisse. Bola la malamu bola le kola ba bébé bola mukalo kola ba vaya et repos na continuer mission mnenza mba pesi biso po kombo na Yesu etombo ma toujours surtout na Manchester o na kombo na Yesu. Shalom papa. Shalom. Bye bye. Bye bye. Merci. C'est bon. Wow. Thank you so much. Pas sortir. Passez ça moi dans mon